DG par la PC basa la prison. Babiloko ya on a trop ba gros ça dans kitoko. Ezangi ezanga ba pièce moko ba besangi. Ba okata ba gros pomba pona nini? Ba boma on a tra yango ba ekoteka yango. Bango yango na chantier naval basa ni bakata na chantier. Biloko ngozi ya ndani. Comme biloko on a tra ça dans ça individu bokata on a tra bobo mango na nko. Compagnie ça na kitoko ça na malamu. Faites attention. Bikata katate. Bokene kuna mama bango privé bokata kata biloko na bilo. On attend ko boko libona mona mkepo bokota na kati bokata biloko bosaka na kanango. Biloko on attend yango. Ke bala bino. Ba komi kata yango. Oyo ezaka seki masu eza na mai. Disparaît le ko la prison. Yo so to ba fanda nier. O moniteur ko fona mbango olo ba. To charger na yo. On va to saloni. Yo c'est là ko jouer en la kisa yo. Oh ne ko zo lo ba wana. Seigne effort ya ba janions tout. Dozala ini tala yango eye na chantier naval. Basu ba greo eye na chantier naval. Simple pona ba pana mike ba eba kata yango ba teka ngo na mitraille. Tandis que machine oyo ekosala musala ebele na kati ya nini ya compagnie. Balengi bateka yango bakata yango mitraille. Eza na kati ya chantier naval tout précisément na kota Kokolo. En tout cas vraiment lobby ekosenga to kozala mobiliser pour les camotos zo to trouver solution na yango lobby. Bato bato kata yango bango yo bato baza privé yeyo. Bato bato kata yango bango yeyo. Balobi ke balosala botosala bango lo côté, mutosala bango lo couper azate. Toliki to mona tout puissant wana, lobby en tout cas to koza mobiliser, eza le to mobiliser to e ba mnani oyo ateki ba gré oyo. Ya filmer biloko yo. Ba bomé